On les envoie la parole et la parole est figée. Nalobana mototé indolo bakate sikoto paralyser force union sayoté dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà concerné pour makila ba congolais sanini et sopana. Tango bato zo kufa eza falite mutabomi batwana. Naye babenga bango ba ange malaïque. Bayaki wana bayeko retirer l'esprit ya bato. Aka ba cérémonie na ba mort. Ba mort ana déjà basala ki ba impact. Baye déjà na kati ya martyr. Basale musala babime na kata batombo batu nyonso pe bazalaki wana baaki pe batabo moite. Il y avait des morts au bazalaki wana succès batu nde bakotombe ba vie ba victime yango zo mona Michael Jackson azo beta musique batu ba kufa Michael Jackson te ba ange malaïque ba démon de la mort nde ba ne ko récupérer l'esprit ya batu wana ba pesi coutume hein. Oh, quand on voit la coutume, on voit la sorcellerie. Boka. Na zongi na bokoko. Boka woka yaka na serpent. Na tele sakabino pourquoi serpent? Les réunions sont pourquoi anamongo? Parce que racine na bango eza na kati ya fleuve, Bokoko. Après ça qui message a dit que non na ki na bokoko bokolanda. Ah, est-ce que ton moni fali poupa? Aye na bokoko ba pesier a comme chef ko kolanda yango goga ayebaki est-ce que ayebaki que non ba fali ba kolanda to ba kolanda message ni neza caché wana quand on a pasteur na kata ba cérémonie en est prophète de l'île le prophète de la nation na ba cérémonie en c'est là qui d'abord ni na kota na bible na folie ya mokili tala ba vie ba menaka ba vie ba ambiance ba vie kindumba ba vie mabe pourquoi et le temps que zoka banzembo wana zo yemba mais la voix qui sort là ce n'est pas fallu. C'est la voix de Zézabel, chef Anamongo. Et le repère boma papa wemba yangwana. Hein? Après ça pas que corona papa wemba. Tu saurais combien de temps? Oh. Et le boma qu'est-ce que dit tu? Azamwana motote o akosangai abongwa ni pete boa wangata Nzambe ya le Nazarien le Nazarien le Nazarien le Nazarien bana kitoko koma mukundima atako babakolaki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien lipamboli oyo mbona na katempeni mama kandelobi kolake mapapu masopi mafuta tokokisitana olongo na Nzambe oyo babenga na makomi Fada. Tel que Fada, cher ami fidèle, nous sommes toujours besoin quand Libako a contribué la 4 chaîne Nabino, Yanni Nazareth, la 4 émission Nabino, table sainte, est présenté par votre humble serviteur Dadi Moukoya. Je dis un grand merci, l'équipe Mobimba, Yanni Nazareth, je dis un grand merci à la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya pour la confiance au PCN. Je dis un grand merci, la Gédéon Alpha Oazas, ma caméra, pourquoi pas toute l'équipe Yanni Nazareth, la PCN, vraiment merci et béni. Le lot table sainte, nous avons encore invité dans la Oboyebi, Opebolina, Mingi, la 4 chaîne Nabino, Yanni Nazareth. Invité dans la Moukoya Lelo, dans la frère Stallone, les frères Stallone. C'est avec lui nous allons nous entretenir tout au long de cette émission, les frères Stallone. Avant d'abord présenter Bino l'homme de Dieu, les frères Stallone, on sait en la régie, il vraiment quand tu édifié à Bananzambe, au Salaba, Bananzambe, le Kumu, le Sako Mokondi, il y a la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya, et puis on se retrouve après cette chanson. Allez, Katela, Yambalo ya taba pasteur bakokata. Allez, Yambalo ya taba ministre bakokata. Okay, toca rolando.
Nazokatela nzambe losako na se siko. Tozokata losako siko tuma. Nalingi nakatela nzambe losako. Losako awa. Aniva. Allez, katela. Allez, tozosonga siko, tozosonga. Tikela katela. Nazosonga, s'il vous plaît, tikatela. Yoka. Olingi lipara. Olingi kopot. Olingi mosala. Bona nini? Ce plaisir à celui qu'on appelle 3 fois boss Jack Ro depuis France d'Abichan au vraiment le ça comme on dit et ça lié vraiment plaisir non c'est un GD Alpha Oza si ma caméra afin caméra peut-être bien invité dans la Mkwalolo les frères Stallone. Bonjour l'homme de Dieu. Bonjour papa Daddy. Santé nini? Santé ça vraiment kimia na ngolo nzambe ndenge nzamba lobaka si l'Éternel n'a bâti pas la maison ceux qui le bâtissent travaillent en vain. Ceux qui n'ont pas tenu ndako te ba oba otonga ba osala musala mpunda to bandaki ko banda le mois de janvier l'autre ça le 22 novembre kalami to tengi to 6 années to kotane à travers nzamba zo batela zo bomba biso musala peso le kamalam na ngolo na. OK, musala et le kamalam na ngolo na. OK, l'homme de Babi toute chose commence par la prière, on peut pas commencer cette émission chrétien. Surtout quand on a ma prière, ma quelques minutes par rapport à téléspectateurs au basé en ce moment. La brèchesse, mais le fait tombe, ta parole reste éternellement. Dans la détresse, il crie à l'Éternel et l'Éternel les envoie la parole et la parole est figée. Nalobana motote yendo lobakate sikoto paralyser force union sayote dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Merci vraiment l'homme de Dieu. Maman gentil par rapport à Batunion, ça va encore libaku ya kolanda yo vu que non et c'est vraiment mikolebele le karalisu te kolekana yo te eza dirage à quoi? Shalom peuple de Dieu, c'est votre humble serviteur le frère Stallone. Zamba pambola bino bozili baku ya kolanda biso na kata chaîne oyo de Nazareth TV. Bo s'abonner massivement. Absence nanga na kata chaîne biso to ba homme de Dieu. To bimaka pamba te to zorata ya méditation ta ya ba retraite. Ce qui ngongana nga nzambe ekoki sikoto bimi pona ko pesa bino ba ministère caché oyo bomba mandena lobaka na bino toza na temps ya ba jeune Samuel. Jeune Samson na ba jeune Samuel ba père Elisi balembi ba jeune Samuel tozo relève Samson na ye pona ko panza lion na bimisa miel oza ministère caché ba révélation oyo bomba ma ba connaissance ba motote mais ya bonzambe boko découvrir ngo tout au long ya kati ya actualité da biso awa nzambe apambola bino. OK, merci vraiment l'homme de Dieu. L'homme de Dieu to ko ta ba bona sujet au to ko belem ko alelo. L'homme de Dieu, tout le monde a fallu pour porter au bêta concert dans le stade de Marty. Tout le monde qui est mort, qui na concert, il a fallu pour dans le stade de Marty. Mort, wana événement ni ka qui t'ont eu ka qui t'ont ba fait que ça là qui on ndenge nini avant tout on a entreprise. Bon, na actualité le cas qui est concernant ya concert a fallu. Na lobaki il y aura plusieurs morts. Na baki batu bako kufa. Na tel c'est que pone ba bengi ekre. Na tel c'est que pourquoi bango baza bato azo mema image ya ekre ça dit idolâtre. Voilà concernant pour makila ba congolais ça nini esopana. Tant bato azo kufa eza fali te mutabomi bato wana. Eza ba démon ba obatambola kana ye ba bengi bango ba ange malaïque. Ba yaki wana ba yeko retirer l'esprit ya bato. Bango ne basali bon afin que bato ba kufa ko ya nini ba pesa fali succès. Vas-y Loba. Ba pesa fali succès. Ba benga bango ba ange malaïque, ange de la mort.
basopelaka mingi na bastar pendant que concert na bayaki bango mpe bayaki baesprit eza faible batombaki bavictime ntango tozoloba na peuple de Dieu na Romains chapitre 12 le verset 2 tolobaka clair, ne vous conformez pas au siècle présent mais soyez transformés à la renouvellement de l'intelligence afin que vous distinguez quelle est la volonté de Dieu. C'est-à-dire tomikokisa mate na génération oyo génération eza génération moko mabe bato nyonso baza kolivre baame na bango na musique ya mokili oza kolivre physique spirituellement ame na yo nyonso ezopesama fali asalaki mosala na sinaki impact na badémon eza fali te mais eza badémon nde bayaki korécupere milimo ya bato wana baange malaïque baange de la mort oyo bayaki kozwa esprit ya bato wana oyo bayaki kozwa esprit ya bato wana yango ozomona na pesili te na mpesili te eza baje na bango oyo basalaka wana nakoki kotanga makomi Matthieu chapitre 24 le verset 21. Alors la détresse sera si grande qu'il n'y a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent il n'y aura jamais. Babi détresse ekozala munene etikala jamais kosalama banda le commencement ya mokili tango bozomona makambo eza bilembo ya temps de la fin parce que tango fallait azobeta concert eza fallait azobeta concert mais esprit kosalaki muta kota concert ane eza esprit eza bademo bazobenga baange malaïque baange de la mort basopelaka na bamusicien alors esalamaka na 0 heure basalaka bacérémonie na bamort bamort wana deya basalaki baimpact baye déjà na kati ya martyr basali musala babime na kati ya batombo bato nyonso mpe bazalaki wana bayaki mpe bato bomoi te y avait des morts oyo bazalaki wana oyo babimisi bango na kati ya monde na bango afeke baya mais le temps que nous sommes eza temps oyo motu nyonso ozwa vie na ye atelisa yango mpa yesu masiya le temps que nous sommes eza temps oyo ya kolanda musique ya mokili te mais eza temps oyo ya kolanda le vecteur de chemin oyo eza yesu masiya ndenge azoloba na biso na Jean chapitre na biso 14 le verset 6 je suis le chemin et la vie et la vérité chemin Jésus Christ aza chemin yebisa ngai campagne nini évangélisation oyo esalama na stade de martyr bato bakufa yebisa ngai prédication nini esalama na stade de martyr etonda plein tozonga baimage na ba 2000 ans ba 2000 de tomona bapapa sonika futa batondisa stade batuna biso stade de mort bato bazala te bakutino Fernando batondisa stade stade de mort bato bazala te badeni les batonisaka stade stade de mort bato bazalaka te bevete mukuna batondisa stade stade de mort bato bakufaka te mpona kotalisa yo bato bayaki epa Jésus Christ oyo aza vie esika vie eza mort ekozala te sikoyo bafali baza bato oyo esprit na bango baincarne yango epasa ata tozonga bible tozonga kaka na kati ya bible Ézéchiel chapitre na biso 28 bazoloba na Satan tu es homme non indien oza moto oza nzambe te ogeraki nyonso or diamant bisengo nyonso Satan nde asimbaki organisation ya musique yango mpe ezoba notre Dieu est assis au milieu de l'adoration Satan ayebi secret ya musique yango ozomona tellement ayebi secret ya musique ye nde moto asimbaki organisation ya musique bible ezoloba le tambour le flûte le harpe était au milieu de toi, était dans ta gérance. Et ça qui na gérance na yo. Ce que Satan pendant que yepa na yo, akopesa yo succès. Mais il que Satan dans zo pesa succès, batunde bakotombe ba vie, ba victime. Yango zo mona Michael Jackson na zo beta musique, batu ba kufa. Michael Jackson te ba ange malaïque, ba démon de la mort ne ba ne ko récupérer l'esprit ya batu wana. Ba sopera kana bango. Yango siko zo mona tango ba couronner ba couronner le chef ya Anamongo. Pourquoi ba couronner chef ya Anamongo o ba couronner fali o ba couronner ba a remplacer papa Wemba tango tozomona ba Anamongo ba tetela ba mongo ba ngombe baza ba line wana baza bato ba wuti na Cameroun
landa siko histoire na bango baza bato bauti na Cameroun balongwe Cameroun bakoti Centrafrique bakoti Centrafrique bakoti na Équateur tant bazolo ba anamongo bakolisa di bapesi ye coutume hein. Or quand on voit la coutume on voit la sorcellerie. Quand on voit la sorcellerie, on voit les fétiches. Quand on voit les fétiches, on voit les idoles. Bikeko. Ça veut dire quoi? Yango soko mone mission na salaka ne bandeli ya roka. Na zongi na bukoko. Roka yaka na serpent. Na tele saka bino pourquoi serpent? Pendant que Jésus Moïse a koutani na Nzambe na bukso attente. Bible solo banzamba tuni Moïse. Eloko nino za na maboko. Abina za na nzete. Tant abaki nzete. Nzete ne bonga ni nyoka. Pourquoi asimba ki nyoka na mutu? Pourquoi asimba ki nyoka na mutu te? Asimba ki nyoka na mukila. Oh mukila eza loi. Loi eza ko condamner. Oh tonto mona ke ezola sa image ya ça ya Satan. C'est tant bazo traduction na ba PC, c'est-à-dire ba PC sorcellerie nyonso. Pourquoi anamongo? Parce que racine na bango eza na kati ya fleuve. Ce qui te le veut na kati ya Bible. Apocalypse chapitre 12. Apocalypse chapitre 12, le verset 7. Bible il y a un grand guerre dans les cieux. Les serpents anciens, les dragons anciens, Satan. Ils étaient précipités par les anges de Dieu, Michael et ses combattants. Babundaki. Satan a été précipité. À quoi est-ce que Namai? Yoga Bible résistons-nous dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer quand le diable a descendu sur vous. C'est vous. L'homme de Dieu n'a qu'à tout malobato toujours on bien au biba PC pour voir Anamon. Au Fali Azu a remplacé Papa Wemba. L'homme de Dieu to monaki na mission to sala au to sala ki a roga bisa ki nze muna wana bukoko. Après ça qui message a dit que non na ki na bukoko bokolanda. Ah est-ce que to moni Fali Poupa aye na bukoko ba pesier a commis chef ko kolanda yango goga yebaki est-ce que ayebaki que no ba fali ba kolanda eto ba kolanda message ni neza caché wana message est ça caché dans ba peso coutume c'est la sorcellerie abenga na Congo aza roi bino bo kansa roi c'est symbolique hein dans le monde artistique hein. Tant azongi na bokoko. Pourquoi azongi na bokoko? Ba puissance ancestrale. Ba puissance ancestrale. Musique ya zobet e uchiwa. Uchi na Congo. Tant azongi na bokoko. Aza ko reconnaître d'origine sika auta. Mais Bible zoloba il y a cela 2000 ans passé sur la croix Jésus l'a vaincu. Donc Jésus na longaki azongi na bukoko ba péché nyonso pouvoir moto domination nyonso ba péché nga pa na c'est très symbolique na kati ya cérémonie na eloko aliboso to mona lokele liseke. Pourquoi liseke? Liseke le collet liseke qu'il faut décortiquer bien. Il y a le bosso ba PC pourquoi? Ba PC liseke. Liseke bango ba benga ngo lokole. Pourquoi lokole? Na tangwa kala. Ce qui problème est ça, ce qui ba beti lokele ba beti liseke ba non so ba comprendre que na mboka tel problème est. Tanga so beta déjà lokele wana. Tous les ancestrales, parce qu'on reconnaître qu'il faut tout bimisa mutu. Parce que ça qu'on représente image na biso. Yenda zo benda ba ami ya bato zo me wana kata kufa. Fali. Pourquoi épée? Pour na ko blessure ba makile so et sopan. Yango tous les constats no bete il y aura des dégâts. Il y aura des dégâts. Makambo e salami na martyr e salamaka na bandundu. Bato ba kufa na kikui. Kukwiti elungu ekokufa wapi na salle de martyr bozo mona ngo bavanti eza bilembo attendre la fin roka lobina zongi na bokoko bango pe bazongi na bokoko balandi c'est la sorcellerie c'est diabolique hein bokoko mabele egangaka
ekangaka azongi asimbi pouvoir c'est ça ya anamongo non anamongo ta bazoba anamongo kiso na anamongo baza na Congo ti bapesi pouvoir ya Congo bapesi pouvoir ya Congo mais quand on ozo bapesi pouvoir ya anamongo o roga baki bakolana na bokoko tout mais tozomona la cérémonie en il y avait bato ya lulenge na lulenge tout le monde qui les prophètes de Nile ça toni sa martyr bato bakufa te tout le monde qui prophète de Nile ça zaki na cérémonie wana o bana ko consacrer fali pour pouvoir ya anamon comme chef ya anamon quand on a pasteur na kata ba cérémonie on est prophète de Nile c'est le prophète de la nation na ba cérémonie on c'est là qui d'abord ni na kota na Bible Matthieu 24 le verset 15. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Jésus Zoloba, Bible Zoloba na biso na 1 roi et na 1 Jean, chapitre 2, le verset 15. N'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Ça veut dire quoi? Quand on est pasteur, on est ministre de Dieu, tolinga mokilo te pe magamba mokilo ça dit biso to kangama na magambo na nzambe tango déjà to yepa Yesu Masia mesu na biso ça suna makatukuna te hein wana ça déjà ba abomination hein tango zo mona gese musala nzamba zo kota na makambo wana mawa pona biso tango zo mona nga déjà o mona nga déjà na boîte de nuit o mona nga na concert yeba que automatiquement païen na bandeli païen to linga mokilo te pe makambo sana kata mokilo te ya okesani ko akesani ko yango zo mona désolation bosoto mbindo abomination zo salama bayen balati posa même motema yanko epona ko dévoiler c'est pourquoi tant zo beta bino bokanisaka liseke zani avant ce que le bito zonga na arche de l'alliance na Bible ce bito zonga na Bible pendant que arche ya alliance ezo zonga na kawa ya ba israélite ba beta ni trompette c'est-à-dire tant ba beti trompette bana tant ba beta trompette ça symbolise et ça ko symboliser alerte. Bible zoba heureux le peuple qui connaît le son de la trompette et c'est on a peuple bazoka mongongo ya kelelo trompette tambo pesa ezo ganga na mato ya bato pendant que trompette na fala simbi tanga zo beta makile na ezo kolongola bato mémoire ya bonzambe zo me bakona kati ya mokili ezo me bakona kati ya mokili. Mon frère, ma sœur, faites attention. Batumusu bazo me kotisa na bakasho satanique sans le savoir. L'état que ozoka banzembo ya ba musicien na okoma fanatique nango oza ko mikotisa na kata prison satanique. Yango zoma na batu nyonso bayoka ka banzembo na folie ya mokili tala ba vi ba menaka ba vi ya ambiance ba vi ya kindumba ba vi ya mabe. Pourquoi l'état que ozoka banzembo na zoyemba mais la voix qui sort là ce n'est pas fallu. C'est la voix de Jézabel. Oye ko incarné pour nous détruire le peuple de Dieu. Yango bino obozolanda ngai. Faites attention. Naye a pour nous kolongola bino na ignorance. Bolungwa. Romains chapitre 6, le verset 12. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel et n'obéissez pas à ses convoitises. Donc koto sate na ba convoitises nango. Koto sate. Yango na tesa bino ya Michel Bosso. Pourquoi aigle a nyama impie. Tant que ba moyuda solo asimba nyama impie te. Yango moni ba tant osimbe impie okufa. Bonne so bakenda kuna la majorité bato. So bakufi, so bazoki. Pourquoi? Aza déjà impie, intouchable. Dégâts ba considérer aye ko sala massacre. Pour amater même ba succès na bango eza tamuki après 10 ans toyoka subango te on doit mi bien 32 ans de pouvoir na bandeli 32 ans de pouvoir abanda musique na 2000 combien 6
2006. Le toza na 2000 combien? 2022 hein. Et bien t'as combien? Ça fait déjà combien? Combien d'états à carrière? Asanan. Nabi combien d'états à carrière? Asanan. Après ba miso ba yemba 10 ans de pouvoir. 10 ans kokaka. Pouvoir solo ezaka na bato basa Yesu. Bazo nommé à chaque fois dans la bazo nommé. Pouvoir solo ezaka na Yesu Masia. Pouvoir solo kati na Yesu mande zalaka te. Succès zalaka nango délai zalaka te. Ba benga ma 32 c'est ko lelo bakenda wa. Pozo l'effecteur de succès zalaka kati na Yesu. Succès malamu zalaka kati na Yesu. Ok, merci vraiment l'homme dédié Torum Vanasuka émission Nabiso. Mot de la fin au koki kolobe la téléspectateur nini au bon en ce moment numéro de téléphone message nini oyo koki kopé ça na fali omne a ola no en ce moment ndenge a commis chef ya Anamongo tout ça stand nini et pas fali papa chef Anamongo eloko pe boma papa wemba ya mwana hein après ça pas ko corona papa wemba et ça combien de temps oh eloko boma c'est-à-dire au moins pas bilo monsieur to ça na ba ignorance mon peuple est de eloko boma papa wemba Anamongo tant ba couronner en chef Anamongo so ka tenter awasani akufa mon peuple est de tout fautellement que la connaissance les véritables connaissances c'est ça na kati na Yesu Masia linga bo konstanza be couronner yo ke mukile couronner o ba péché c'est ba démon tant ba couronner na spiritualité c'est des démons o ba introduire te ba ke tant ko bebisa e bomayo o ba pesa yo ba o mo de démon ça so ka péché na gauche na droite koski bote ça nini kuchi me gangaka kuchi me bomaka kuchi me réclamaka mais ça le mo bomate kai komba Yesu Masia ya onde so ba couronner o seko na seko tant ba couronner ka papa wemba chef Anamongo asalaka clip ba meme na kiti a womelaka te il faut ka 5 ebele asane asala na ko akufa na lobi bo conseil na kopesa a caméra conseil na kopepe PPD na musicien congolais nyonso boyembeli mokili epesi bino bambongo ebomi bato bokoma homme sanguinaire eza na ona litomba moko te nzamba bwaki bino te parce qu'il y a des mutakela bino ce qui est très important boyamba Yesu Masia ce qui boyambi Yesu Masia ako effacer la criminels ko sala iloko boma papa we matanga mo sko fali pesko les mêmes nzela aumela les mêmes nzela soki okoboma moto te botika ngo epela tanga ko kita nde sor na ngo yeba botika moto pe tanga ko kita sor na ngo esa nini eyeba po sore yeba na te c'est l'état ya ko zonga na sama ko la Yesu Masia ya ko yamba Yesu que Seigneur et sauvé numéro téléphone nanga plus 244 84 71 75 368 243 plus 243 pardon plus 243 84 71 75 368 Romo bang wala ba numéro de téléphone na bang to babo na sala ko te mission ko to yoka na sala no allo téléphone na banga te na découvrir kana bimisa o sengela ko bimisa biso ta homme de Dieu to bimisa o bomba hein je ne sais pas révéler le mot loba sauver peuple de Dieu plus 243 84 71 75 368 plus 243 84 71 75 368 c'est votre humble serviteur bobenga numéro na nga ngoyo ndako benga ngate mais Jésus Christ de Nazareth homme de Galilée wa kataka balwa wa réclamaka via mut atana kunda ndako réclamer obima na kata réclamation que Dieu faut bénisse na pesi mbote pe na mama Tiffany ndamba pambolo bisiko zali pe na pesi mbote à mon père de la foi l'homme de Nzungu pasteur Doré ya basisa emikolo to bengenan char de combat diru da soka ya pikolaka pe na pesi mbote na bandimi nyonso ya tempête apaisée pe na pesi mbote na grâce ya mwendilo fitir na ngai mama ya bana na ngai wana kide pénis. OK
Voilà, chers amis fidèles, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. C'était votre humble serviteur, Daddy Mokoya. Je dis un grand merci à mon PDG, la servante de Dieu, Maman Tiffany Mokoya, pour la confiance au PCA. Je dis un grand merci à Gédé Alpha, à qui n'a ma caméra, n'est toujours dans le bar à la émission. Bafwa, Bachala, vite à collé. On se retrouve à la prochaine. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pete, boa wangana. Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Ebana kitoko koma mokondima. Atako babakola ki mafuta na musakolima. Lelo ya yobolingo ebateli le Nazarien. Lipamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi. Kolapye mapapu, masope mafuta. Toko kesi kana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Azamwana motote, boa kosangai. Abongwani pete, boa wangana. Nzambe ya le Nazarien.